Mbote Maman Fifi. Okoki kopesa biso kombo na yo pe biso musani yo osala na kati ya lingomba ya Kimbangista. Merci mingi na kombo tata mon appel innocente. Merci Fifi, Maman Fifi. Ndengo pe singa maloba. Na kombo batu bon sobebinga na kombo ya papa Soki Cédric. Nazali diacre, pe reporter ya Ratelki, pe en même temps dirigeant la kati ya chorale ya GTK Paris Saint-Denis. Ah, grade munena, papa yebisa biso nanu, tozo kaka centenaire. Olobi nini pour la centenaire? Il y a solo pour merci mingi maman Fifi ndengo lobi pour na likambo centenaire. Il y a solo likambo papa Nkulu tu biso banso to liboso na esengo. Esengo ya liboso zali na tina ndenge to zali ko pusana na likambo yango pamba te utakala to zalaki ko zela yango. To moni ete ndenge nini papa Nkulu tu azalaki mosali monene un très bon conseil na kata lingomba. Na kata mikili Europe to ko loba eloko te pamba te soki lelo to ali ko sangana ezali grâce ya papa ki solokele. Yango wana biso bandimi na ye biso bana na ye to ali ko bomisa molulu yango na esengo mingi pe na motema moko na ntina ete mokolo yango ndenge toyokeli ete ba communiquer liko pesa maete na ba oyo to kokene nkamba pe na ba oyo to kotikala biso banso to kosangana na mboka ya Belgique pona nini ko kumisa monene ya papa ki solokele o azalaki tata na biso to bengaka Dieu le Père na kata lingomba na biso ya Kimbangis. En tout cas ba préparatif ezali makasi na niveau ya spiritualité et puis na niveau physique pona ko lakisa na mokili ete ya solo papa ki solokele lukelo azalaki papa monene to nzambe na biso na kata na mokili surtout na biso ba na kata na continent Europe. Merci maman Fifi. Merci papa nzambe kati na bato. Tokei na mama na biso. Mbote na yo mama. Mbote mama. Okoki kopesa biso kombo na yo pe koyebisa biso musani yo kosalaka na kati na église Kimbangista. Ngai kombo na ngai mama Malewa Alphonsine. Kombo na ngai mama Malewa Alphonsine. Nazali nkengi pe nazali moyembi na kati ya GTK. Mama lobela biso nanu likambo na tina ya centenaire olobi nini? Mama journaliste likambo otuninga eza likambo motuya. Likambo ya centenaire donc ezali lokola c'est un siècle na biso bato. Mais centenaire oyo toza koloba lelo eza centenaire ya tata Nzambe. Donc il y a papa qui solokele. Papa qui solokele. Donc ezali centenaire ya papa qui solokele. Tango biso to bengi Nzambe na bon Nzambe centenaire eza ebele. Pamba te moto ya mokili tango toza koloba bato oyo bazali ko prophétiser. Mais papa qui solokele azalaki ko prophétiser te. Soki otunie likambu akoyebiso likambu wana ndenge ezali na tango nango na heure nango. Donc lokola lelo toza kokota na centenaire na ye tosengi ye kaka pesa biso makasi biso toza na poto po biso pe toza na poto to buta mingi tokene na Kisasa na Nkamba tozala pe kosepela elongo na ba oyo bakozala kuna apesa biso kaka nzoto kolongono apesa biso makasi oyo bakokende bazala ebele oyo bakotikala pe bazala ebele. Tolobi na tina ya poto a mama ndenge ni na poto awa biso bino boza komona pamba te tovani na papa ki solokele ndenge tokoka biso toyesima mais bino bovani na papa ki solokele. Eloko nini ya motuya oyo okanga na tina ya papa ki solokele moi témoignage muke na tina ya papa ki solokele. Ah maman journaliste merci. Ce qui n'a le but témoignage ce n'est pas un témoignage mais ezaki mona meso ngai mama Alphonsine pasi na hôpital balingi ba opérer ngai nazalaki entre la vie et la mort mais moninga yo ko kimisa ngai na bengi papa nazalaki pe na mbongo te na bengi papa ngabi papa on va m'opérer mais il y a une rechute de 40% donc 60% de négativité alobi na ngai to bondela to bondeli à l'époque ba téléphone ya la quitté faut fouta mbongo nazalaki kana na chèque to sololi na papa esili
Tant on a ligné dans nos foot en bongo, compteur était 0-0. Compteur était 0-0. Na commune hôpital, kula mukolona balinga ba opérer ngate, ba zongli examen, maladie balinga opérer nga ici. Monante. Tant on a zo bima na hôpital ba benginga, ba docteur ba benginga, madame vous sortez, vous êtes une phénomène. Vraiment azanzambe. Papa qui soloké. Papa qui soloké la zanzambe. C'est le Dieu le Père. Donc il faut to yeba yango, to vandi na ye to yebi ye. Soka zayi ko mona pasi wana, ba maladi wana pona biso, to koma ndenge to zali lelo. Que vive papa qui soloké le pona centenaire na ye. Vive papa qui soloké le. Merci maman, ndeto mwana na mbalasima. Mbote na yo mama. Mbote mama. Okoki kopesa biso kombo na yo, oyebisa biso pe mosala nini yo kosalaka na kati na église Kimbangista. Kombo na nga mama Louise Finda, nazali mama dirigeante na chorale ya dirigeant Paris Saint-Denis. Merci mingi mama ya solo tozolo bela likambo etali centenaire. Centenaire okokolo ba nini pona likambo centenaire. Ah, pona likambo centenaire ya solo ezali esengo. Pamba te centenaire ndenge ba yebisaka biso jubilé ba fêtera ngo mbala moko mais deuxième jubilé ezara toujours de l'autre côté. Bongo siko likambo centenaire oya papa Kulutu. Papa oya afandi na biso awa na mboka oyo ya Paris. Biso to yaka bana mike to kokuta papa na mboka oyo ya poto. To vivre na papa qui sorokele. Alobela biso makambo belé oto moni. Oh, tu le dois se rappeler que ça va oh ba esiko ba ebi makambo yango te. Ya solo mama na tina wana pe yango na ngina loba soki ozali moi muke na témoignage. Na témoignage monene oh yo ko pesa na tina papa ki solokele poto ko yoka bino bato bovani na mboka poto bozali na makambo ebele papa ki solokele apesa ki na bino. Na part na yo papa mama eloko nini yo ko ba na tina papa ki solokele pona libota na oto pona yo moko. Dakoloba pona mokili. Pona mokili ezali ebele mais on ngana koloba on aza ko vivre mikolo ana kati ya poto papa qui solokela lobaka ete ba neige ekosila pourtant tozaka koyiba nzela po ketala papa Kulutu na Belgique ya soto zaka na passe mikande ya te alobaka mikanda bino bokozwa mikanda bino nyonso bokomona ba frontière oyo ekosila lelo ngai na commence na bina keka Belgique kaka wa na kenda Allemagne wa na bosa na kuta sika frontière ezalaka ayebisaka biso yango lelo tobungi frontière ezali lisusu te neige abaka neige kosila poto nyokwama tokende Belgique na ba neige ya ndenge wana tozokangama na nzela na bambila bato stress ba demi tour na manzela mayuya tokoti zamba tokangame na bambila babina biso bowuti wa biso tokosi tokei église ale bango ba lakisi biso nzela église o tozako kende nzoka nde nzela wana bodo kende penza ti to bima na frontière à Belgique abina biso ya solo bokomi awa na pasi mais likambote un jour neige ko silaka lelo le 24 décembre na ba poto ya 4 to yaka lelo nde neige to tamba likolo neige mais lelo tala soki na lati oyo kaka pona ko bomba mwa kosu mais na koza tamba na chemise pamba neige ezate elobi nzambe moto kolongola ngote mukakuta okakola ngote yango wana tata wana centenaire oyo to négliger te soki to kokoka to kende ngakutu na kokende nazana na mbongo te mele 12 na nkamba na kozanga te pona se centenaire wana. Merci mingi mama na ngai. Mbote na yo mama. Mbote mama na ngai. Mbote mama na ngai. Okoki kopesa biso kombo na yo po yebisa biso eloko nini yo kosalaka na kati na lingomba ya kimbangisme. Merci maman pour la question. Nga kombo na nga mama Kimfuta kina Nadège. Naza choriste na chorale ya GTK. Ya GTK Saint-Denis s'il vous plaît. Ya solo tozolobela mingi likambo ya centenaire. Olobi nini okoki koloba biso nini pona likambo o etali centenaire ya papa Kulutu. Merci maman pour la question encore une fois. Pour le centenaire, il y a papa Kulutu. Vraiment, selon Gana, Tony Samine Sengo, il y a un na fête ya monene oyo to zelaka uta kala. Vraiment, banda ya bakoko na biso to yokaka likambu yango. Mais lelo biso ba oyo to zu opportunité
ya komona centenaire ya papa Kulutu eza likambo esengo ya vraiment nako souhaiter bandimi pe banoki mbangiste ba o bayebi papa Kulutu na ba o bayokaka ye na masolo vraiment toya to sepela na tina ya centenaire wana po eza likambo monene pona biso bakimbangiste kaka te ya monde entier mobimba lisusu vraiment. Mpona yo koyebisa biso nini oyo ndenge nini yo kozulaka papa Kulutu papa oyo azali ete toyebi te azali mwana ya papa Simon Kimbangu mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu ndenge toyokaki banda na âge ya 7 ans asalaki makambo minene mais na yo na histoire ya papa Kulutu ndenge nini yo kozulaka papa Kulutu vraiment na otala mama nanga na âge ya 7 ans même bana tozana bango bakati ya ndako eza vraiment likambo osaka nte moto abanda osala bamakambo ezomona na miso ya bato moto ya ndenge wana na ngai mama nakoloba aza moto ya ndenge mosusu eza nakoki koloba ngo ndenge nini vraiment eza likambo eza facile te pepesameli moto nyonso te papa Kulutu mpo na ngai papa Kisolokele aza mwana ya papa Simon Kimbangu ya liboso mais na kati ya bonzambe aza parmi bana na yo basala makamusi ya minene donc mpo na ngai nakoloba papa Kulutu aza nzambe vraiment papa Kisolokele donc tosepele longo mpo asala ebele mpo na biso. Merci maman. Merci. Ah, papa Léon. Papa. Oyebi ke poto oyo toya oyo makambo na makambo. Okende kayo ozongisa boye osala boye kote olingomba kote oyo boye neti bolelo boye bamisusu bauti fete ya jeteki bamisusu bauti boye nga pele na biso mikolo nazomona petia tellement kayo mukanda pe nazobetela mukanda bato tala kaka donc passe kutu ngai kutu donc nazoki nanga déjà doki mais problème ngo siko faut ça là il faut que vous appelez ma carte vitale faut pas permis de conduire donc dès kayo donc il y a pas même moyen au l'église parce que fatigue les trop en tout cas pour te commettre difficile très compliqué non ils ont beba kana seko beba nous sommes aux arabes nzambe là biso vraiment nous continuer ko nyoko makaka boye vraiment biso toza quand même bien moné on va tout nous bazo souffrir pas nous bazo souffrir biso quand même toza bien toza quand même bien même si toza bien mais toza pas problème parce que toi ko valiso ko vivre centenaire sur la ligne sus bino movanda boye bateke centenaire ezopusa centenaire na mafai papa Charlie Antonio na yo papa Léon boyebi te que centenaire ekomi papa Charles Kisolokele Daniel papa Kulutu abotama le 12 février 1914 le 12 février 2014. Ça veut dire centenaire. Vous avez raison. Mbokoti, vous avez raison. Ma fille, vous avez raison. Ma kambeleke belé na mboko yo. Papa, papa Kisolokele Charles. Alobaki nini? Alobaki nini? Mikoleko ya. Ba frontière. Et qu'on a la calisusu, et c'est la frontière. Ouais, papa Charlie. Ah, ça a raison parce que le lot, tu comme la Schengen, vrai ou faux? Vrai. Frontière les alliés sous. Mais, mais on dit que moi je peux les Kébéléo. Papa, yo, ça a témoigné, j'ai dit, papa. Yo, faut le ballon. Ça a raison, papa, parce que tant que tu y a un mikilo et un poteau, pour ne aucun de sa frontière. Ce que vous avez en France pour que les Belgiques qui passent. La ville vorde. Mais oui. Parce que papa tant que qui awa même biso batozali awa na poto. Tout ça qui m'a bé. Tout même qui papa tina nzela ma yuya pour quatre frontières. Okoki ko imaginer yango. Papa lobi bino bozali ko tangwisa nga na nzela ma yuya po ba ko kanga ngai. Boyi ba yango ete na mikolo ko ya frontière ekozali susu te. Kutu na likambu yango. Pour nous accepter que c'est qui biso bakanga ki biso
Tant bakanga ki biso taki mi balé. Ngai nan ndeko na mususu ki mbangiste. Ya zali awate. Tant bakangi biso bakendaki na biso na centre fermé et sika ba refulaka bato. Bato to zaki na bon balobi en tout cas bato yo bakei parce que sika bakomi kuna ba biga rato jamais ko kobima et senga ko songa mboka. Tant bandeko ba yo ki bon bakangi biso basani ni bakei pa ya papa. Eh papa ki solo ke ya solo papa yuli bozali nzambe. Metala bana na yo to zaki na bangu longo bakangi bango. Na ngongo to zali koloba ba bige lobby et senga bazwa vol po bazonga Kinshasa. Papa lobi bon. Bon, et si ka oyo bakangeli bango, ezali pe sika oyo bako libérer bango. Mbala mo bandeko wana baseni ni bayepa na biso. Oh non, papa ki soki na lobi buzala bino kimia parce que ndenge buzali wana bako kozongisa bino te esika bakangeli bino esika pe oyo bako libérer biso biso lobi ngana mundi ngana lobi mais papa en tout cas vraiment biso on déjà dans centre fermé yo zo bana biso ki esika bakangeli biso esika ba libérer biso. Kutu ndenge toza déjà to bingisi ba biloko ya po te déjà que to so ngambo. Donc ça il a douti ko. To za na douti parce que to mona déjà sika wana ko bimate. Bande ko to komi lobby. Ba to na ba kili susu. Ba isi papa e. Depo loba ki maloba na yo wana ti siko na ba libérer ba nga raté. Kutu na ngongo to za li ko loba. Lelo kana mingi te ba zo vol faut pas mata ba so nga Kinshasa. Papa lobby bokende ko yebisa bango esika o bakanga ki bango esika pe oyo ba ko libérer bango. Tant kaka ba yé tout monde a mbala moko agent moko à côté alors bien monsieur vous êtes libéré. Est-ce que vous avez na zali nzambe te? Mais ndeko na ngai. Na sala ka likambo soki yemete. Likambo mususu ya pasi tozala ngwala poto. Papa lobaki to samela ba metro. Si to somona mo le to sambe lwa. Le to sambe lwa. Kuna ke de scène. Biso na poto tango nyonso to soki papa lobi boy biso tosali boy papa songisi boy tosali boy poni tozaka na poto mais kasi lolendo elati biso bato ya poto tele peste tokomi na yango kasi lokuwa mpe tokomi na centenaire kado oyo malamu nini tokopesa papa biso tozalaka na Kinshasa osambela na Bukama papa kuluta lobaka likambo moko na Bukama alobi na poto biso tosekaka abi na poto soki bayokani te na kati ya ndaka nzambe en plus alobaki kana lufuti nyongo wana te luzali na problème. Donc voilà les lots, tous ceux qui sont là, Sambela, à métro. Tokubika, nini passe na passe. Senga, biso na moi malamu biso tosala ki mabe mingi na papa kulu tu vois. Tosala ki mabe mingi. Ebeli papa. Donc tosala boni sikoyo. Awa centenaire ezali koya tosala boni. Biso na poto. Kado ya malamu tokoko pesa papa biso na poto. Ya yambo photo senga papa bolimbisi. Na mabe otosala ye. Pour centenaire oyo. Papa limbisa biso azongisa biso na mutema na ye asalisa biso na baprojet na biso po biso na poto peto comme à l'aise tozala ko bandeko na Kinshasa baza na bamapangu biso wana poto futa na salle il faut futa salle ya répétition nyonso to bongo nyonso bongo nyonso eza pasi vraiment bandeko na ngai na yebi pasi te il faut to senga bolimbisi Sengeli to senga boni. donc ele osenga papa bolimbisi Senga bolimbisi. tata dodokolo kufungila makasiko kadi pasiziro kelezi kwelame kana kutu ya pala masumu pangeyese utamuna pasi yake mambu ya kweto tata dodokolo kufungila makasiko kadi pasiziro kelezi kwelame kana kutu ya pala masumu pangeyese yake mambu ya kwetu wangevenina wasiyetuwe
Zidi Kivutura, Again, again, Tatado Utabula, Tatado Utabula, Zidi Kivutura, Again, again, Tatado Utabula. Ah, ça fait la mission. Bon anniversaire. Papa qui s'en va. Alléluia, alléluia. Tolanda, papa qui solo kele lukelo. Tata na mama so to sengi bino. Lolo sabasapatu bagage yana bino lutikangu de côté loye bake motif yali losala makasi sika tukumi na tango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata nzambe paska yana biso soirée spirituelle loyeba ke eyali moto asasukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali motindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka motindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu lu se prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokosenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala yo soto tokotumisa bino yali po bonheur na bino toyala bana ya botosi vanda bamodele mosala yo soto lokosala nini yo soto lomonisaka loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balokaka esika mwinda eyali Bandeko, liwa